Bonjour, salut, bonjour, bonsoir, salut, Nabande Konyo, Balandaka émission, oh, il y a Paradis des Stars, hein, Paradis des Stars, les abongo kakana kat ya site ya Eco RDC, Eco RDC, oh, les abongo boss nango, les abongo Jean Thibaut Tubois, boss nanga, mon continanga, hein. Papa na bane belé à salle bane belé na katsa site. Là je profite directement européen ça John Batumeni, José Batumeni Bambo Tebele, hein, et pourquoi pas na Olga Wabebe maman na Ryan Bambo Tebele na Yemoko maman Brigitte Nkongo motema ya papa Willy Nkongo ah moko na lelo Fanny Katalea na yambeli bino artiste moko o bolukaka mingi ya mingi o ndeti ba invité na biso ba sengela biso donc bat na biso to yambaka pe ba nyonso balandaka Eco RDC ba sengela biso lokola mama Jackie Kilaba mwasi ya mwindo leki mosaka na elengi na kati ya États-Unis na sengi bongo na dete nanga titika dima abendela nga o azabongo invité nanga mukona lelo comme ça to eba moi muke ko tuna eba question abunga akenda wapi est-ce que azalaka na kati ya RDC toi comment wapi bonjour maman. Bonjour Fanny. Kadogo mais comme que qu'on se présenter parce que ils en est bela batu bayo kaka Kadogo baby vraiment source ya Kadogo te vrai nom ya Kadogo. Bon, Kadogo, Oyo Azali, artiste et comédienne. Combo Langai, vraiment, on a beau thème dans Azali Nadine. Madame Nadine Maoua. Madame Nadine Maoua. On a fait Fanny Katalea na loba toujours na zakana fille tochocho. Tant que tu madame. Madame ana par rapport à quoi? Parce qu'on a moni oza madame te oza mademoiselle. Eh, naza madame depuis 2013. Naza madame. Naza marié. Kadogo aza bana combien? Kadogo aza kolonini? Kadogo aza mutandu mundeli ndenge biso moto bana mboka na biso. Kadogo aza mukongo. Donc mutandu. Kadogo aza mama ya bani belé, mama ya bani belé. Donc moi rotanga bani zate bana ba mama leki ba mama kulutu ya ba mama leki donc Kadogo aza bana ba mama belé. Mama ya bani belé. Voilà, Kadogo to meka mwa mke kokota na lisolo to yebi ke o explica no bate belé source ya Kadogo bimela wapi Kadogo ti okoma Kadogo lelo Kadogo obimela na groupe nini Kadogo tina koma Kadogo lelo na bimeli na groupe ya Viengadios moto mo prêtre place azali na Londres na PC bambo tebele oyo penda bimisa ngai lelo na koma Kadogo pe qui ça Mbappé poto e bakeno tous un artiste mo congolais na kombo Kadogo c'est Viengadios. Au bandit théâtre na nini na bandi théâtre na 1997 na bandi koleka na télévision na 1998. Maintenant tango yaki na kati ya groupe ya Ngadios okutaki banani o bazaki na pe koyana akei na bango ezaki ndenge nini envers yo. Ok, merci Fanny. En tout cas, quand il n'y a pas Viengadios, et c'est là qui vraiment porte les acquis ouvertes. Et puis, via Bande Koluka Batu. À l'époque, il y a un serre Nabiso Bevala Vala, Batikala qui n'a pas poto. Et ça qui déjà, mon président Balio Sombo, a qui vraiment presque il y a Tika Vie. Et ça qui vraiment, donc, via qui vraiment n'a pas tout. Mais il y a quand même Gianni. Et puis moi mon qui a peau mais tant on a peau penza ça qui vraiment té biso to zaki ka barter to zo luka musala mais ça qui vraiment ba présent ba le sombo mais comment qui peut pembeni ya kotika ba Al Pacino ba ko pe pembeni ya kotika donc via bande oboya mututé parce que ça qui a besoin de recrutement c'est ça. Voilà. To si ici déjà étape où ezabongo ya Kadogo toke ne mom ke kotuna to koti na vie privée ya Kadogo te mais Fanny Mputu mwana ya Jean Thibaut Tubois et longo na dete na titika dima na zakaka na pona kotuna ba question oyo ba téléspectateur na biso ton batala ka batuna ka biso ba yebisa ka biso po atotuna bino Kadogo obali na neni. Kadogo a comme madame depuis 2013 na 2013 on a février. Ndela koma ki marié na koma ki mwasi ya mutu. Mutongo za Kenya. Mobile na nga ya kaza aza awa me vanda pe kuna vanda ka pe awa za congolais kaka biso awa.
Mais pourquoi ça la binoka binonyo so ba fait théâtre faut ka mibale ngo bazaka libanda mboka? Pourquoi pas na kata RDC na mboka na? Nga mobile nga lulenga na RDC na mboka na ngai. Et après na yeko ba ke activité na ndezala na Europe. Mais azamona aza congolais. Maintenant tobeta moi lisolo mkie. Kadogo ozo évoluer siko wa parce que Kadogo bato belé babengi donc si to yeko lukayo za par rapport à batunde ba lukayo Kadogo azomona na te Kadogo akenda wapi e bela batu kutu bakanisa ke Kadogo za na poto nzoka Kadogo za nuka na Kishasa eloni esala po obata mabu bon eloko esalama ki akobatama ezali volonté na ngate eloko esala to batama ezali ba producteur na biso nde balingi nde to batama parce que nga mobile nga pekisa musala te alobi nanga et tout niépe azangaka ngai pe nazangaka musalo moi producteur abengi allo moi détable zawana moi tiens pour toi ezobi qui s'appelle na libota nanga ba producteur nde ba komi ko sala ke Kadogo mona na te parce que peut-être même sous Kadogo azala ba critères au bango ba senga te je sais pas ba critères ngo zandenge ni mais nga nyabi ke na sa artiste complet mais pourquoi bazo benga Kadogo te il faut yeba bango ba benga Kadogo te pourquoi pour comme ko benga bana bango quartier bana ba veina bango donc disons on a habité ba producteur de la BBC musala oyo ndezo senga ke Kadogo mona na te bazo tala sou musala te ba comme ko tala ba critère au bango ba sepela tantôt moi artiste azana naso peut-être pour moi n'habite que ma candidat bango peut-être que non fi wana zala na ndeto so benga lelo ya mado aussi me koli peut-être Kadogo azana ba taille mo ya mère friend na ndenge nango polité moi benga Kadogo ezate c'est ça le problème voilà Kadogo alobi na ye Jackie Ilunga na kati ya Dallas hein yemoko donc maman pardon maman Bijou Ilunga na kati ya Dallas maman Jackie maman Bijou Ilunga lobi totu na Kadogo théâtre o esala yo na poto okoma Kadogo o yaza lelo ezali théâtre ni pièce ni wow ezali nani mokonzi na pesi président Placide o nzeta liboka esila ka nzete ya babenga liboka pilipili esila soloté donc président des présidents o atala ba critère te président Placide na salo esika ya zana ko ki kin mais président excusez nga pour les équipes la terre comme on te yene mutasala Kadogo lelo abima na ba monde o etobingi kenon international pièce dans liboso ki nani mokonzi c'est ça. Nani mokonzi ezaki produit par producteur nango ezaki Placide. Ezaki Placide na groupe ya Kilimanjaro. Donc ibanda pe Kilimanjaro ngo kufa yango esala ke Kadogo pa bunga. Banda Kilimanjaro esala zanga te Kadogo zanga e komaki babanda pe ko benga mais bazo benga nazo comprendre pete na ba pièce mususu na sala nazo pesa question nombre repose en paix papa lisala banda pe ko benga Kadogo ya ko sama ke tableau mo bon boye ba benge tout et tout boton ya kufi na yebite so ki ya même makamnanga je ne sais pas na bazo benga ngati en tout cas Kadogo yo moko seki donc lingo ba ke le roi lisala ngomba tanga kufi amemi ya yo nyos te azaki mon vieux o abando comprendre souci nanga ando na famille nanga abando comprendre Kadogo ndenga vivre na libota na ye donc nazo senga lisungi te mais naza vraiment un peu na famille moko ezala makoki assez vous comprenez beton ya ka comprendre ki kenon ngai ne munaso boko la libota na ngai donc andaza ki kenon ce qui moi tableau moko ezali ya ko longo la pose ata madesu ya mama quoi c'est ça bon. Et là on est sur aussi senga par rapport ya bandeko nyonso parce que to moni ba ya lule na pese bambote belé ya lule na kati ya Simba to moni ba président modéro totokani ba koma bango nyonso bazaka ba écrivain ya ba film mais pourquoi ba benga kaote donc osengi na bango ni en tout cas ba excusez nga baza socialité ba président wana baza socialité baza ba égoïste mais to kuta na ba matanga to sololaka so kaza chef ya na groupe Simba c'est kaza chef na ngai ozo comprendre et puis na benga bango chef jamais ba dirigeant nga mais na mona neti président modéro ba benga ke ba président na ba ebele ba artiste baza na ba na lemba benga ke président nga pe na cotager parce que il est mon président mais en tout cas baza ba égoïste so ba pesier film azo tala intérêt que non m susu moi no yo asolisanga
bien ah oyo mwana famille mususu nde tomona ke non ah oyo soki na pesi libala erokeni na bien na erokeni na famille mususu c'est pour cela ba raison na bongo mais baza ba président moko na ba chef baza ba égoïste ba yebi musala ya kadogo place bazali mais ba obenga yo laki bango nini musu yaza $50 au pesa yo aza $50 au pesa yo mais musu ya rosenga yo que pas l'élection na film musu pesa $80 par l'équisao mais ya photo 50 peut-être dans le sens là mais ceux ça pour na bongo te en tout cas baza ba égoïste pour to zarana bango to vivana bango to melana bango to zarana bango à tout moment ba ebi ke nazo lela pe ke non vie film luka tiatanga kota libota nanga mais baza vraiment vie moko baza vraiment très ba égoïste ba limbisanga oyo nga na sala constant. D'accord. Karine Kankoyi na kati États-Unis, Karine Yabakakoyi. Bo solo la bino bat bo solo la kanaba ya modero, bino bat bo solo la kanaba ya lule, bino bat bo solo la kanaba écrivain parce que tout le monde na ba fatu ka yembe bango nyoso ba koma ba filmer. Kadogo alobi boza na bo moko. Yango elo osengi. Yango penza, yango batika ba égoïste parce que motema mutu, meka mutu, emsusu bablo musu ba batu musu banga kadogo bakanisaka. Peut-être ndenge na jouer la ka eza bezale nanga non. Président ngai ngadia dia bande ko comprendre que rôle oyo soka pesingango en tout cas à cause de suite yango monique mingi bande ko pesa ka ba rôle wana poti po nga bato poto bando benga ngata ndo benga président Placide yo di shege na wendi no tia bando jouer film boy do ba bete ke naza mwana mwana ndaku naza na mama na nga naza na papa la nga bazali ti lelo envie naza na ba leki naza na ba yado naza na mwana ya kata libota oyo tongo etala la muki loka mama nyoso a contrôler wapi mwana nga inde nazali mais na ebité soki ba artiste msuto kuta na te ba kanisa on dirait oza na comportement wana ok mais non naza bongo tenga naza social nga soki ye ya lule déjà yebi na soka film mo malheureusement to sala ngote na yebi ke ya lule koma ba film na zaki la première benga ya lule obi ke faut nga film o nga maile ngeza mukuse mais malheureusement vieta nga yepe akuti ba tiebiso ba kalie mutu zaki décourager mais nga na zaki social ya robenga ye est-ce que na groupe nga dia mutu koma zate azali est-ce que ngolo ba ke ya lule aleki était ezaka cause sociale yo la kisake non. Pourquoi pas y pour kuna za chef nanga? Pourquoi y pour kuna za président nanga? C'est ça. Voilà. Mikolo na ndengo bungaki ozo évoluer na groupe nin parce que bino bokoma ceux qui président zate OK, ceux qui président sali OK donc loko balo koma madame donc sikozo évoluer na groupe madame ezali madame tant on a na ndaku ya mobile nanga na za madame mais tant on a na monde ya théâtre nazali artiste oyo nazo convaincre public na ngai nini balingi na sala nazo ko évoluer na groupe toujours ya Vienga Dios parce que na meke pe ko tamboula la kene pe pas groupe sans souci pour na évoluer na avant na bala na yebi on a ba 2012 na kene sa président pour des richesses président Mokazaki vraiment boboto en tout cas ya mbenga bien na évoluer qui mène à talaki par rapport baza la moins négligence muké ya mutabimi na groupe mususu bon marqué tout bo président bando ya manga bien mais yo senti que bato za na bango vraiment bazo mono ko dirait papa la bango yeli bango mwana mbanda na kati ya ndako nde na préféré na zonga na groupe papa la nga po yende aza fulu na ngai quoi nga naza fudon yenda za fulu na nga da bosoto nyonso tout arondi mangai c'est pour ça na mona kina nyoka mate ataza mboka musika président mukere ko relever nyamangwa ku naza na kati ya groupe ya Chic Choc Loyenge nazo ko évoluer wana bando zongi ezui combien de temps était zu pena tomingité parce qu'il fallait na zonga banda kala mais muto banda ko diriger soit disons la cheftaine quelqu'un donc banda ko convaincre ngate donc na keto sola nga bi na so tela bino na télévision groupe ya vie za lokola eza kokita pourquoi yemokaza envie groupe nza kokita ça ba président mususu baza ya kokufa mais groupe bango ezaka nde batikelango pourquoi pas to ko sala bien forte parce que biso to jouer kaka makambo moko ataki un peu qui dictatrice naie et puis na vandaki maintenant comme on a président à partir à Londres a changé comité atie Joki Sesikawana atie la cheftaine Zizi Mundeke na comprendre que non baza ba camarade nanga mais baza ba chef nanga peut-être to ko évoluer bien de nazongaki mais banda batie bango na bandanga na zongi pas même un mois ngo on dirait donc dans to comme musika te na bango
C'est les masamba babijou l'homme noir dans l'océan, mobalo a comment banga moi sabo, mobalo a banga ka moi sabo ye, moi sangoka moko bobenga ngana ibiso moi sango nani. C'est les masamba babijou, merci mingi, merci beaucoup boss nanga papa nanga, moi binda papa nanga kati. Kadogo. Totuna likambo. Totuna likambo. Tango zongi. Bayamba ki yo ndenge nini. Pe bateau bazana kati malgré que ba camarade na yo. Est-ce que bazo peso ba rôle par rapport à ndengo zaki ko zwa liboso? Na lobby Fanny. Na lobby est-ce que biso ba artiste est-ce que rôle net ngai na monaka rôle nyonso ba kopesa nga ata ba yebisi ngai kende kota ka yebisa mutu ana bima na binde na ko convaincre ngo et puis la comme principal nazaka vraiment na ponate que pourquoi botenga na rôle OT fallait la rôle OT rôle nyonso banda nga ko TV na bima Kadogo atika ko pesa nga jamais principal mais na bima na yebisi yo impact à danger pour que par rapport et mon papa quand de sala biso ozo utanda ko nazo tikanda ka ba parents ozo kede banda tonti 17 ans au mona ke makoke ça te pendant sali ba 10 ans ba 11 ans et lembisara moi j'ai au comprendre j'ai tango lembi ngai makamna nga penyonso et lembi mais to comment est-ce que kotala par rapport nanga ko linga place nazo kende ata tient pour toi ezate mutu moko linga zate vie côté na penza abongise ko sola nanga te yango monike na kitaki moi j'ai menga i en tout cas rôle nyoso ba pesa nga vie na nga yebi ata ba chef tel nga ba yebi nga côté j'ai confiance et puis ata président Yacoub sans souci et sika ya zali ayebi j'ai à Kadogo ayebi penda le bien taloba nga penda félicitations même ata producteur nga Placide aloba nga félicitations donc ba nyoso ba travailler nga ba pesa nga ba félicitations parce que na yebi j'ai donc yebi sur ko sarate ko sakanate bon ataku no be nga pété naza fier na iloko nga nazali na yebika que un jour emsusu nzambe na la musi producteur na ngate emsusu nzambe pena na bongisi nga producteur babike non nzamba za nzamba roulage peut-être na atali ngam na ngate pona opesa nga producteur mais jour nzamba ko tala ngambu na ngai no yebise posa na ngai que naza na besoin producteur. Voilà, différence nini oyo koko sala entre ba vente ya CD na vente en ligne parce que bino mikolo bokoma na système oka ngana za ya CD ndeti Sephora hein Sephora moko ya kati na bino yalo baka ngana za vente ya cassette ba belle vie hein ba coquette ba te belé bon ba lo baka ba za vente ya CD ce que différence ni neza entre vente ya CD na vente en ligne parce que yo zala sera vente à CD ngaza qui sera vente CD notre pour sala awa ya productrice mwana mawa Jenny Bosange ayoka ka batu mawa ye mtoto obenga to sa ba film na vente ligne to zaki na ba belle vie wana nde ba lo baki ba vente CD musa seza musala ngate obisinga keno nde na zabo na yako sexaka bana ngana ndako bazami balé etake za musala na yo sekisa no ponate ke nonga na za CD ou bien na za en ligne nyo so za musala nge permettre ke na sala ba benga nga mo tien nga en tout cas dans yo sala yo appuyer nos système avant ya CD wana ya ligne wana nyo so na ligne na CD nga sala notre bina notre la Jenny Bosange notre sala ba film na ye awa ya en ligne et ça mabete to solo na biso Jenny Bosange mutama pesi nga o yanga ekoki na jouer ce qui peut CD mona na jouer nous surtout que non on a monana dans le monde entier qu'elles ont résisté c'est ça. Dorcas la congolaise hein Dorcas la congolaise na Katia Suède Dorcas la congolaise parce que baza eza Dorcas la congolaise na Katia Suède Dorcas la congolaise yé na Katia Russie yé mwana batu na Katia Russie hein yé na Katia Russie asala ba makamnya bien Kadogo tokende siko na côté ya groupe Simba groupe sans souci comportement nino monaki entre par rapport à groupe oyo wutaki groupe na yo oyo bimela na groupe oyo kende ko se racheter kuna par rapport à ba fille bon comportement ya groupe en tout cas nga na ko sa te oyo mona nga mabe yenda mabe poto za besoin obongisa soko za comportement na c'est que obongisa entre groupe ya ngade na groupe sans souci comportement est très différent très différent. Ah bon? Dans le sens nin groupe sans souci et yambabatu ba fille na bango ba jalousie bazo tala yé pas za ndenge na yé
hein mais ezakaka que ba chef ndé baza ba dictateur quelques personnes ba chef baza ba dictateur disons quoi ba comme on a que non Kadogo a joué à déjà dans autres ça peut me bien qu'on a bango et même peut-être moi reta au bengi pe chef ngana na ya reta tala bo sera ngona ndola ndaku ra néerlandais ba no senga pena ke na sengi président pour pena président mon président Ndimi mais o bazaki na simana ye bazo boya ezaki ne to bi ke non président ko Ndima na mais ya ko déjà ko sa misani surtout ate moko mona pena ba biso te et tali biso te lobi ya kana kai cartonné na la gomme. Mais la gomme on bossala na oni na ba kay cartonné tout na OK na groupe sans souci tout na soki azaka chef de discipline faut tout na ye pourquoi c'est na bala gomme banda za chef asali ane combien a senga bala gomme combien banda o senga ba kay cartonné asali combien des années na ki chef wana asali combien de kay cartonné azo luka tongani na ba kay cartonné c'est ça le problème. Mon groupe ngadia dia toza na biso social en tout cas ça social beaucoup ça pour moi comme ninga pazangi moi li papa te pesa nga yo comme no côté kuna benga keche suis mais bazape na bolingote okoko zala neti obeteli muninga li solo ozo comprendre obeteli solo mususu apesa yo conseil ya kei et pas baninga a poati donc obimi na poasa donc baza siko nde na ba makaba mike ka bongo donc mais pour nous vivre en tout cas tu vivras bien groupe sans groupe engada tu vas bien tu ambanaka bien tu zakaka ke non to linka président linganga au moins groupe engada ya ezakaka ke non ngana linka engada linganga joki sa pa lingi engada lingaka ye Zizi munde ke pa lingi ka engada lingaye do atelo ko Kadogo salité fa bimango le premier vie bomba ngai Kadogo sa ki bo ozo comprendre mabe na bango kande yangwana balingi balinga bango mingi na place basala musala balinga bango mingi ba milingisa ke ba découvrir que azo sala musala te mais ba découvrir ye aza songi ya groupe wana pena eza vraiment wana nde bona zongi ka po eza groupe papa do wana pena nde en tout cas place ba oyo kelango ba mi bongisa Kadogo par rapport ya président ya ba comédien tout le monde qui président Papa Masumu azalaki wana Papa Masumu a abandonné poste a tukine poste na minute ba pesi ba candidature na ba baza Fiston Sai Mbote Bisika Zali président Bodo Bokabela Rock Bokabela Bodo na ya modero Totokani voilà na bango nyonso wana pona yo oko préféré nanya za la président na préféré Moutouté tout na pona nini pourquoi parce que au moins tant que biso to mona ngona ba élection président faut aller kana télévision a yebisa biso nini ya rosala tanga okoma président la ki biso ba comédien nini parce que ba comédien ba belé tellement mboko nyoso ko yeba te ba ku pese be nyoso so yebite bango ba leki ba pesi biso ba vie na bango te tozo sutuka kaka oya lingi siko ba qualité na bango eza nini ponga lelo Kadogo na comprendre que na ko voter ou bien modéro ou bien président Fiston ou bien président Bodo na ko voter nani parce que ba critère na bango oyo po ba ngai nazala convaincu na monya ngote siko yo no ke voter bango pona ni donc pour le moment pona nga président Masumu azala nanu bango nde ba leka ba convaincre biso ke nini balingi basali nini bango boke bango ba début ya discussion basa besoin tikela bango terre ba bunda mi basa nini en tout cas wana pena ba président ba limsa zo comprendre bango te mutu mo zo lakisa biso teke ye aza peut-être na oyo ya ko leka ba o bazala bango critère tozo yebate proposition tozo ebate nini tozo comprendre te o le kaka ngai na batu ba kumisie ye o ko le ngai o ba kumisie ye pona ngai Kadogo na maile nga mukeo naza na yango la siko na telemi liboso ya ba président nga batika na président Masumu a diriger total nanu par rapport mais pour le moment en tout cas non. Mais tant yozo lo babatika président Masumu kaka bino moko Kadogo bolobaki que président Masumu azo diriger bien te kaka bino moko lisubo comme senga que président Masumu azala ngala lobi bon ba toza batu to comme on a par rapport mutala IBC toza lango pas influencer to mona ngo producteur to mona ngo soko pesinga filmer impact à danger producteur alandi ya mo pe ba kei
président omoni yo obongi ne sika wana yango pe bakei me bayebi te nini baosala na place wana ozomona lobi te ke bien président masumu azalaka libela te bamibongisa nanu bwanya na bango et après président masumu akosede président paza lokoso nango te aotikela bango est-ce que faut zaka libela wana jamais aotikela bango mais avati kango toboyi to regretter avati kango bango nde bayebisa biso nini bakosala pona biso ba comédien c'est ça to sengi bambongo na bango te ke chaque mutere landa kuna bango koko président nga maladi président nga te yo la kisangai atane donc pola nga ata monima pamba kaka peut-être nous allons président kinga na exemple mais ba proposer biso nini tant boy comme ba pesa bino projet na bango projet ba proposition nini pour la comme sika wana na kosala boye ke bazo kende ka loko on dirait bongo kaka on dirait théâtre ngo pe ezaka na batuka biso on dirait ka même manière mais non en tout cas président masumu kotika te zalaka wana bongo siko à propos ya ndenge président Fiston Saïsa ye akende ko retirer candidature na ye abilo ko alikambango pe komi nango ya mbutu gauche droite oyo te ye akende ko retirer candidature na ye na bureau ya Simba pona wana yo lobi asali mabete à comprendre asali bien quand le roman na lobby fallait pas pesa biso ba proposition na bango à comprendre ka pesa ki na été mais ya pesa ki ba proposition na ye na télé na ebité alobeni wana faut yondo landela même si vous avez na couranté alobeni mais biso ba comédien oyo surtout bazana ba succès solo bika likamo etambola mboka mobimba ata lito ya muto yoka mais na yebité soka kende ko senga pona ngai asengaki asalaki bien ba se comprendre nan aole kanaye so aza chansa président le kanaye aza vraiment très chansa le kanaye mais asali bien lokola a retirer nan. Merci to komo de malembe na shit ya émission na biso otozaki bongo lelo na Kadogo na pesi mbala moko mbote belé na mama Bijou hein mama Bijou wana non Bijou milolo aza bongo petite sœur nanga propre na pesi mbote nanga na Bijou kisula mama Bijou kisula ba mbote belé wumela bisiko zali ibebe mama ibebe ntolo ibebe na pesi mama ibebe ba mbote belé to komo ke na shit ya émission na biso me Kadogo na ina tuna moi likambu moko oza na kati na bino ba artiste likambu ya mibali ya poto donc bozo kufa na mibali ya poto donc ezo sala bino ndenge nini obwakeli muninga maladi likolo ya mobali ya poto ye na oyeba nde ninga na marié wala ngaza marié na oyeba nde wa foluka bango tuna bango bozo wela mibali ya poto bozo wela nini parce que nga na za marié yanga bongi na nga pe na bongi na ye donc oyeba kita yeba Kadogo aza marié Madame Nadine Maoua, so bango bawe la bango, mais de toute façon on peut ça bango conseil et ça soni. To yaki pona mibali te bande konangai. To yaki pe pona basite, to yaki poto seplisa ba carrière na biso o biso to zana ngo. Babiloko na biso o biso to zala ngo to seplisa bana ya poto ke tala bino bokenda kala tala o biso tika taba evre biso to sala. Soki mutu muso abengio aza lokola fan na yo na sepeli mo soutiete Kadogo boka kanga etien pour toi comme c'est maman mobile na yo muso salba kineke na mutema na zane ya fani ngalo kwa tina kombe comme mobile na ko boka ba jeta ko boka malade ozo timula libulu ye moko ko tangoti yo ke bo muninga malade point est-ce que famille no ye bien soki famille ne baza bato ba leki yo na moto suka wapi. Il faut avoir aussi la photo kanisaka. Nga lobi bona oke boki la famille maladie. Azu mobile nga poto. Mobile nga poto tindela nga ba $1000. Loka bango ba $1000 ko koma nango mai po ba bundela bango awa. Allez na lobi $1000 ngo kende ka boy. Fana oyeba ngai. Papa mengu zwa 100. Tikela nga 900 boki le malade. Est-ce que famille a fani na yebi yango? Est-ce que ceux qui osali kunja famille na bino est-ce que botikanga? On monte que la milukeli makambo. Nazo luka po baloba ke guerre et sera longue et populaire. Donc ngamona luki guerre amuke komi ya population ya libote ya fani. Ozomona toto stola ki sa ba carrière musala. Kadogo bomona bino moko. Jamais nga nazala 5 bala poto 6 bala poto 8 jamais l'intimité je ne crois pas. Kadogo a sali art na ye a sali ba œuvre na ye a bali oyo ngonga na ekoki. Mobile nanga awa abalinga nde makamune za kuna comme keleba navette donc nga naza femme légitime oyo kapele na bala légalement c'est ça
Soka sala bongo batika ya tika donc vina minoza mukuse jamais bokoma mibange boto bakoko na biso bakolo ba 120 ans basani ya malamu to landa ba exemple yango mo biso ba jeune fille to umete ora piu to lamu keka na tongo akufi piu baleye emsuye moko amilie akende ko meka mutu na ba meka kaete ozo mo to sa to tanon ba parcours na biso te totika bola ka biso ba œuvre na bino ya mission yango loko na ba keloko moko hotel na zana naso na komi comédienne Otali kenaza na simekoli na komi comédienne. Mais tout ce bandé ba théâtre depuis 1997 na monakate. À l'époque wana bazobenga kadogo so ko luko pa bilu babi chege na yo luka yo to lingi été. Mais lele comment muta outil licence a outil gradué a komi comédien. Est-ce que misa les até le ba découvrir que yangonde yangonde mte komi ko sala yangonde so sala ba nigérien yangonde so sala ba so sala ba théâtre ba go le to comprendre ngo Ozomon eko mutuna français ne belé na anglais ne belé ay ko troubler nga na scène yazo lo banglais nga lo balingala langue mon côté pour nani po amitié maele na ye amoni que théâtre des avis ezo pesa batumi tuka facilement ba producteur ba mibali wana ba producteur ku te bino bo sa to sa ba œuvre mais ba mibali wana bokanga na maboko na bino basi wana pe bokanga na maboko na bino Tozo kosa, arozana au Londres, azana oya Chine, azana oya Gabon. Bola exemple, neti ngabo, naka na moko. Boye baimba sima. Voilà, Kadogo. Kokende pe potango, kalaming te meto o sangoto yoki ke Kadogo zo bambongo belé. Bambongo penze so na ngwe belé. Mais po yo kende mbongo nesi la kana bambiance ke yo kende poto. Molingi no poto te me oza femme mariée. Bon, naza vraie congolaise, hein, vous comprenez? Oh, bata théâtre ba sutuka, yango nga na sutuka te. Ngape naza vraie congolaise. Mais poto na yango, pona pesa ka mbote, na ba fai na nga o ba soutenir nga de loin, lokola Honoré Mwanza, prêtre ya Lyon. Lokola Sandra Lupepe, petit na nga ya France. Bangonde batu na koyaka pona pesa zwa loboko lobi na ozonga kisasa na pesa mbote lokola na ba petit na nga ba fani apula ozomona neti pe apena za na ba prêtresse na nga o na ke la raté lokola Jenny double face mulongo mama na restaurant va na Inza numéro 13 donc na cause la pena ndo nazana moi ya kolia te na kumbi ba mama leki ba makuto e pa fani to double face mulongo mosa mundele mosa solo là azana kin mais $100 et pas ne loko pamba donner aussi ces missions bo na baisser après 150 na tia carburant c'est ça c'est un qui était posté aux bimatro par jour on peut ça combien non on peut ça mbote na ba copine o yangai le quoi Sylvie Matondo nazo pe ça mbote belé pa na eba na poto Sylvie Matondo azali toza na ye Sylvie show ya Sylvie nazo pesa mbote pa ya mon productrice Jenny Bosange mama continue musala moi ça mawa yo hôtel naso te yo hôtel musa parce que oza mama yo kila ba mama siko mawa papa bazo kamate na pesi mbote e pa ya Matondo Emma ya ba Matondo babi musika ba tante 10 dans le ba néerlandais na opesa mbote et pas ya vieux mukere koro le vieux nyamangwa boulezo contenir car mien vieux non senga na yo solo la batu nyonso solo la kabia ko kalito imoko te yango zo ma mouvement donc tito zongi ka papa na so pesa suba mbote na ngai et pas ya comme là prêtre balobi touro na kasavu yebu kumestre tout le monde là-bas comme là na kati à Londres azalia ouais janvier Matondo et moi na Belgique babio zalia wa janvier Matondo babio zalia wa na omono bakala mingi te donc janvier comme ça profiter pe kopesa sa numéro no ya téléphone lokwa to comme na suka ya émission na biso batu nyonso balukaka Kadogo yeyo Capita Lucia la lola na lola Kadogo yeyo donc batu nyonso balingaka Kadogo hein lokwa ba Jenny double face Kadogo yeyo pesa numéro na téléphone batu nyonso ba bandeni ya ko atteindre bon numéro na ngana pesa pa numéro musala hein pour numéro privé za pour na papa bolimbi sokota na numéro na musala o alinga sele musala numéro na ngeza 090 32 83 700 090
32 83 700 honoré Mwanza olobela nga osala musala Rizé Tutonda na France olobela nga osala nga musala donc bino nyonso ba Jean-Marie ba kamada Rizé ba Mbote ba Yaige groupe na bino ba jogo ya ka boya pona déclaration ba joga awa na pesi bino Mbote bisous bye. Merci beaucoup, merci, on est arrivé à la fin de notre émission. Donc lelo na yambela ki bongo bino Kadogo o ACP Sabino na banda na ACP Sabino na ba façon tout boluka kae Kadogo kenda wapi mon boss Jean Thibaut Tubwa Kadogo yewana Lorette Tubwa mona boss aza boss Lorette ye ndani Kadogo yewana bino mo boyebi ndeni bo sala to solo la to sapeka musala ngo merci na batu nyoso balingaka Fani Mputu merci na batu tout balingaka Eco RDC hein et bah tout balingaka Eco RDC na pesi bino nyoso ba Mbote na pesi pe staff technique mo bimba Eco RDC Mbote surtout na yemoko dete na biso hein Titika Dima na lobango toujours moto mokie kasi bongwe belé na pesi ba tout bazana kata Eco RDC ba Mbote belé na yemoko mama bonheur à ba mama umela na yo vanda na ngwende na yo na yemoko boss na ngai ba Mbote belé Janvier Tandu wana de la part ya Kadogo Janvier Tandu ba Mbote belé na pesi na yemoko susu madombiye moi ça pembe pete lambelo ba na nzoto hein mado ngoma fioti ngoma wana motema ya fioti ngoma soko moni mama mado moni fioti ngoma na ba producteur tout balingaka Fani Mputu Alpha Bokole Titi Kalou Armel Lourde donc bino tout Gilles Bavon les grands messieurs de Paris. Et ça qui bongo émission na bino o ya Fani Katalea lelo na yambela ki bino bongo Kadogo to kutani susumbala sima e kozale songo mingi na ba remarque na bino bopesaka. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup. Bye.